ba boutique nango yango boutique oyo so koti yango na mabele omoni déjà ndenge ezobimisa mitu mitu oyo eza mitu ya pondu donc yango ndeko produire ba pondu ebimisi bakasa oyo déjà eza bakasa eza na mutu oyo eza pe déjà awa yango nde soki mati ebandi kopanzana ebandi obimisa kasa moko mutu azobima a part kasa oyo pe azobima oyo pe ndenge eza boya mutu oyo pe déjà kasa après 4 ou 5 jours oya kuta kasa panzani akomi lokola oyo. OK. Merci ndeko. Ce que bisa biso pondu yango esa ka ya biso ya naturel. Esa ka combien de mois après avoir kocha boutique na mabele okozela yango combien de semaines, combien de jours, combien de mois? Ezaka ndemo esalaka ba 2 semaines ça dépend si ko eza na ba boutique mususu oloni pe boye ekufi mais boutique soki eza ya bien oloni après 2 semaines comment déjà ebandi ko bimisa ba mitu oyo bandi bimisa ba mitu to lakisi après ekomi ko tia pondu et obandi ko buka soit ko teka soit pe ya kolia ça dépend programme na yo ko lo bilanga siko yebisa biso ezaka lenge mona pondu ya caoutchouc na goût ya kolia eza lolenge mona pondu caoutchouc te na côté ya kolia oyo Congo ale caoutchouc na ilengi na kitoko mais siko na koteka caoutchouc ndaleka Congo na prix caoutchouc za to pendant que pondu oyo ya biso mona naturel aleki caoutchouc na ilengi siko pourquoi ba préférer pondu ya caoutchouc ke ya biso mona naturel bato ba préférer caoutchouc po mona ka talaka ke loko ye tokolo baloko le ye sika na mboka po na bakoko akalezala na ngote to yebela ngote biso pe tokolo na caoutchouc te tellement eye teme vimba ka teme zala mwa bote makasi yango na bato mona kete yango nde mena moto ayi pena pondu umena lia Congo ke na lia caoutchouc. OK. Siko ba marché ya biso ya naturel tokoti ma marché ba marché de kaka lolenge nini ba marché nango ezalaka ba mama batekaka ba pondu bayaka na bilanga so za netandi ya pondu ebele obuki ça dépend quantité okobukela boyokani azimbongo oyo epesameli apesi ye pa azibilo na aketeka soit na wenze soit kotambwisa wana etali yango pe ezalaka nde moko na caoutchouc ezalaka nde moko na caoutchouc obuki quantité epesameli bosololi mama na azwi akenango soki po omoni ke no moto po bato mosusu pe bayaka na bilanga naluka mwa pondo ya 2000 olia naluka pe mwa pondo ya 3000 olia soki po omoni ke no okobukela moto wana ta ya mwa 2000 po chata mwa 2000 na poche wana etali yo moko soki po omoni ke te na kobuka te na ozela kaka pondo na ngai kola na buka mbala moko wana ezo dépendre na yo moko mosala bilanga. OK siko yebisa ngai ba pondu ya biso ya naturel ekolaka lolenge nini et puis est-ce que ana pour malebo ba marché nango eza vraiment officiellement ba client batekaka bozwa ba client na ba pondu na biso oyo. Oui pondu na biso tozolaka ngo ba client makasi bazanga te baza ebele balingaka yango basombaka yango poka ba mama na basombaka caoutchouc akoya etekelanga partie ya caoutchouc etekelanga partie ya Congo pota Kishasa sangisa akosomba partie ya caoutchouc asomba partie ya Congo asangisi po ba mosusu koyoka moto ndenge peut-être azotambwisa ozana caoutchouc ezali ateki ozana Congo ezali ateki bon so akoke na caoutchouc pamba moto azoluka Congo arate mbongo wana mayele komaka yango wana osoma partie ya caoutchouc osoma partie ya Congo. So ndeti bato balingi ba ya ba investir na culture na biso ya feuille de manioc ya qualité ya biso moko naturel o ba bengi Congo na ebite message ni okopesa na bango et puis na mabele oyo kolona culture lokola ya Congo donc ya pondu ya Congo ekosimba to lolenge nini betela biso mabele kosimba pona lona et puis so mutaza posa le terrain alona pondu au conseil ni opesa na bango. Oui pona mabele oyo osimba nango yango déjà simbi oyo déjà c'est au moins de pondu ko boye c'est que ça déjà normal esimba nango so mutu ana posa ke no alona pe ndenge biso to lona ndenge biso to sala ba pekisa mutu te soki ayebite akuta na bato déjà baza abasalaka musala tuni tenga pe na posa osala boye ndenge bino bosalaka na weko banda ndenge nini bakolakisa ye méthode biso nyonso. La chaîne de la promotion, agriculture, pisciculture, élevage en action, accompagnement pour votre réussite, agribusiness, notre mission, on s'y invite. Fantastique Info TV, interface de la diaspora, pour un Congo bio, cultivons sans débois.
Mbote ndeko. Mbote monsieur journaliste. Tozongeli osu lelo tomoni oka na mosala. Tobetaki la fois passée masolo etali pondu ya caoutchouc, lelo toye na pondu ya Congo. Nayebi te pondu ya expliquer biso nano déroulement ya pondu na biso naturel kaka lolenge ni. Pondu na biso ya Congo tobengi Congo yango dernièrement tolakisaki caoutchouc, lelo toye na Congo. C'est-à-dire bino moni différent ya caoutchouc entre Congo. Oh eza pena pondu naturel oyo va même na ba village ya na ba province o ba mama ba lonaka oyo bimisaka ba fufu lelo to sala ba farine yango po ndenge eza bo soko tiki yango ekoli obuki yango te na se kuna ekobota manioko oyo nde pena oyo ebotaka manioko na se yango elo na makaka ba boutir na yango ba boutir na yango boutir oyo so koti yango na mabele omoni déjà ndenge ezobimisa mitu mitu oyo eza mitu ya pondu donc yango nde ko produire ba pondu ebimisi bakasa oyo déjà eza bakasa eza na mutu oyo eza pe déjà awa yango nde soki mati ebandi kopanzana ebandi obimisa kasa moko mutu azobima a part kasa oyo pe azobima oyo pe ndenge eza boya mutu oyo pe déjà kasa après 4 ou 5 jours oyo kuta kasa panzani akomi lokola oyo. Ok. Merci ndeko. Ce que yebisa biso pondu yango esalaka ya biso ya naturel. Esalaka combien de mois après avoir kotia boutir na mabele okozela yango combien de semaines, combien de jours, combien de mois? Ezaka ndemo esalaka ba 2 semaines. Ça dépend si ko ezala ba boutir mususu oloni pe boye ekufi. Mais boutir soki eza ya bien oloni après 2 semaines comment déjà ebandi ko bimisa ba mitu oyo bano bimisa ba mitu to lakisi après ekomi kotia pondu et obandi ko buka soit koteka soit pe ya kolia. Ça dépend programme na yo kolo bilanga. Siko yebisa biso. Ezaka lolenge mona pondu ya caoutchouc. Na gu ya kolia eza lolenge mona pondu ya caoutchouc te. Na kote ya kolia oyo Congo ale ya caoutchouc na ilengi na kitoko. Mais siko na koteka caoutchouc ndaleka Congo na prix. Caoutchouc za to pendant que pondu oyo ya biso mona naturel aleki caoutchouc na ilengi. Pourquoi ba préférer pondu ya caoutchouc ya biso mo naturel? Bato a préféré caoutchouc po mona ka talaka ke loko ye tokolo baloko le ye sika na mboka po na bakoko akalezala na ngote to yebela ngote biso pe tokolo na caoutchouc te tellement ye teme vimba ka teme zala mwa bote makasi yango na bato mona kete yango nde mena moto ayi pena pondu umena lia Congo ke na lia caoutchouc. OK. Siko ba marché ya biso ya naturel tokoti ma marché ba marché de kaka lolenge nini? Ba marché nango ezalaka ba mama batekaka ba pondu bayaka na bilanga. So za netandi ya pondu ebele obuki ça dépend quantité okobukela boyokani azimbongo oyo epesameli apesi ye pa zibiloko na aketeka soit na wenze soit kotambwisa wana etali. Yango pe zalaka nde moko na caoutchouc. Ezalaka nde moko na caoutchouc obuki quantité epesameli bosololi mama na azui akenango. So po moni ke no mutu po bato supe baya na bila na luka mwa pondo 2000 olia na luka pe mwa pondo 3000 olia so po moni ke no okobukela mutu wana ta ya mwa 2000 po chata mwa 2000 na poche wana etali omoko so po moni ke te na kobuka te na ozela kaka pondo na ngai kola na buka mbala moko wana ezo dépendre na yo moko musala bilanga. OK, siko yebisa ngai baba pondu ya biso ya naturel ekola ka lolenge nini et puis est-ce que na pour malebo ba marché nango eza vraiment officiellement ba client batekaka bozwa ba client na ba pondu na biso oyo? Oui, pondu na biso tozolaka ngo ba client makasi bazanga te baza ebele balingaka yango basombaka yango poka ba mama na basomba caoutchouc akoya etekelanga parti ya caoutchouc etekelanga parti ya Congo kota Kishasa sangisa akosomba parti ya caoutchouc asomba parti ya Congo asangisi pomba mosusu koyoka moto ndeka peut-être azotambwisa ozana caoutchouc ezali ateki ozana Congo ezali ateki bon so akokena caoutchouc pamba moto azoluka Congo arate mbongo wana mayele komaka yango wana osoma parti ya caoutchouc osoma parti ya Congo. Sikoyo ndeti bato balingi ya ba investir na culture na biso ya feuille de manioc ya qualité ya biso moko naturel o babengi Congo. Nayebi te message nyo kopesa na bango et puis na mabele oyo kolona culture lokola ya Congo donc ya pondu ya Congo ekosimba to lolenge nini betela biso mabele ekosimba pona lona et puis so mutaza posa le terrain alona
pondu au conseil au pesa na ba oui pona mabele o simba na yango déjà simbi o déjà c'est au moment de pondu ko boye c'est que ça déjà normal et simba na so mutu ana posa que non allo na pe ndenge biso to londa ndenge biso to sala ba pekisa mutu te soki ayebite akuta na bato déjà baza abasala ka musala tu ntenga pe na posa osala boye ndenge bino bosala kana weko banda ndenge nini bakolakisa ye méthode biso nyonso balakisa biso bakolakisa ete basalaka boye abandi kosala mosala pe abandi kolona abandi pe koteka bapondu na nde biso te toteka ya problème te bapekisi moto te so boko na yango ndenge nini par rapport ba boutir botia ba distance eza ba distance bochaka to ezaka ke non oche awa parce que moi mususu appliquer awa apusa ko piquer mususu kuna ko piquer mususu na moi pondu le na manga des autres mais bité ça ma ndenge nini kolona pena pondu normalement na ba boutira bien folo nango na ba niveau nete ba province elona maka 1 mètre puisque na 1 mètre wana bango baza na image ebota manyoko na se metema ya biso ya Kishasa wa eza na image ya manyoko te eza image ya pondu akasa pona teka elona mango mwa pembeni po o produire nde feuille ebele elona maka mwa pembeni po o eza ebota na manyoko te po to zelaka teke non ebota manyoko to timola non o eza kaka po na oliaka pondu mais soki ezalaki no ya kobota manyoko na se neti Congo tokolona yango après 1 mètre. Ok, to profiter na sujet wana ya manyoko wana sikoyo pona ebota manyoko ekoma ke non pondu ebota manyoko ekozela combien de mois combien de semaines pona pondu ya biso ya natika ebota manyoko na te bon pondu po ebota manyoko ndenge azaboye atie dami 600 na se siko ndenge azaboye po abota manyoko seke bakotouche te kobuka mutu oyo te okozela mati akomi ata na ba niveau ya boye après bobandi kobuka mwa mutu oyo ta bobuka mutu omona pe boutir oyo akembi déjà akomi koma mwa munene ta boutir azokoma mwa munene kuna pe misisa wana ekomi bota manyoko ekomi koma lisusu mwa minene après ba 6 mois une année après omona pena ba manyoko bobandi kopikola ba manyoko ebandi kobima ba manyoko asukali oyo toliaka ba manyoko pe basalaka ba fufu ebandi siko kobima. Donc, 6 mois, une année. Donc, 6 mois, une année. Donc, c'est au tu bouti na mabele, ko toucher, ko simba mitute, abota vraiment kola. Donc, de 6 mois, une année, nde beaucoup mi ko pindola, nde ko manioc. Comment pindola. Donc, pondu na biso misane manioc au bongo. Donc, yé pende za bongo 3 mois, ba récolte déjà bandi ba ko buke pona oteka. 3 mois récolte bandi ko buka ye pona oteka. Mais ce que zeli ke no abota manioc wana ko ke na ba 6 mois. Si yako kisai na ne wa pa manyoko ekengi. OK. Ndeko Henri, oza vraiment moko ba cultivateur na pour malebo masina rai. To ki d'explication na yo par rapport de peso par rapport ya pondu. Na ebite est-ce que za ba kimsu ba sa ba marché aloni pondu azape tuna posa asa marché ya manyoko est-ce que nyoto ni za ba marché to le lengeni. Mutaloni pondu abuki te aza posa zo ba manyoko na se. Et ça makape oui esalamaka me awa na Kishasa na bilanga Kishasa boye esalamaka te wana mingi ezalaka na ba province soit na banzela ya ba minkau ba bilanga o bato makasi bazo bato minene basomba ko basala na ba tracteur ba bilanga wana ezali omo pe moto alone etandi ba ferme quoi alone etandi na ya manyoko na ya zozela keno ebota ba nyoko na sekuna apikola aya koteka souvent bateka ngo peka ya mubeya banyoko amai apikoli ateki mbala moko ezalaka nango ebongo awa wa soki mutaliye azwa 50 mètres pona cha kiti au conseil nyo pesa na wana ezo dépendre na ye moko puisque musala nyonso projet nyonso oza nango soki makoki na yo ezali okosala mo biso tosala to buka pondu eza lokwa keno motema na pete nazocha na mwa pondu na ngai nabuka mwa pondu na ngai esunga ngai nateka mais soki olobi peke non oyo nazosala pona kobuka pondu oyo nazosala po nazwa nini manyoko na se okozwa na yo pe okozwa na yo. OK, merci beaucoup Ndeko Henri. Message opesi na nani par rapport ya makambo to sola oyo bato baza posa baya basa culture ya manyoko baza posa baya ba 25 mètres bato poto baza posa baya Ndeko Henri obengi bango baya oza sir naza sir na yango soki baye bakutani na biso bonde tosalaka boye na masina Petro Congo na bloc Malonda D baye bakutani na biso boye tokopesa na ba idée
ba idée eza ba terrain ezali soki asepeli na idée wana akosala na ye mpe azwi production na ye sans problème. Ndeko Henri, Fantastique Info Télévision etombeli yo botondi mingi lokola ekovisite moko ya lelo. Merci. Balandi ya Fantastique Info toyesaka bino TV za radio te boyoki ndeko ndenge tosololi par rapport ya ba différence ya fait de manioc wa biso bakongomani bakenda batika bakoko na biso donc tobeti ne mali solo la fois passée toyaki tosolani mambaka utu lelo tobeti ne solo ya pondu na biso naturel oyo bongami pondu ya Congo. Donc boyoki lelo expliquer par rapport à ba différentes TV za radio te na kozongi la résumé te pona ko expliquer. Merci à toi mon coordinateur Lucien Bokite, merci ba partenaire nyon surtout Fantastique Info Télévision. Merci na ba ounye tout besoin accompagner biso partout et puis na pesi sou mbote na Papa Meda direct Paris, Charles Mouchak de direct Paris, na pesi sou bande konanga nyon tout mbote baza partout à travers le monde tout monde embarrassé.